Ce qui botali na ba émission est belé, il y a des vidéos qui circulent. Oh, maman si la yeme et yemoko est en train de reconnaître maman Belle-Vie. Et oh yemoko abenga kaye Belle-Vie azalaka parrain marraine ya chaîne naie. Biso nyonso toyebi qu'est-ce que ça veut dire parrain? Qu'est-ce que ça veut dire co-parrainer? Maman Silla et maman Belle-Vie, aujourd'hui, tout le monde en parle, de comme sujet, il y a des émissions, sujet aussi, il y a des insultes aussi pour les autres. Mais moi, je me pose des questions souvent. J'en profite pour nous souhaiter bon séjour dans Mboka ya Europe. Longtemps il a bino kombote na mboka ya Europe et pas ya maman nanga maman Jolie Kalunga bon séjour na yo na Europe maman surprise Nzambe azala na yo encore une fois maman présidente Fomak et qui n'est toujours liboso. Ce sont des femmes comme ça, ce sont des mamans comme ça, ce sont des actes comme ça que nous voulons voir tout autour ya ba maman na biso. Maman ici la bisaluna maman Belle-Vie bazala kaka en conflit. Est-ce qu'il faut que maman si la maman Belle-Vie bala ki sakana miso bato nyonso ete bazali na problème pour epé saka bato misusu porte ya kosala bambongo na mitu na bango na ndenge ya mabe. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci bandeko balandi ya Top Media Télévision. Merci bandeko nyonso bolingaka Moussala Obisoto Salaka, bandeko balandi ya émission Oh le code de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Encore une fois, Moussala et Benginga. Encore une fois, obligation, il y a Moussala Oyo et Tindinga ina ya lisudi boso na bino pour que tout le monde tout ça la émission Oyo. Na raison quand moko pona kopanza sango ya malamu, na raison quand moko pona memela bino biloko bino bolinga kamingi. Na kanti na attaque nanga, vous avez compris que vidéo Oyo tozo le belango principalement aujourd'hui Mama Silla Bisalou et puis Mama Belle-Vie Kondi. Et puis entre autres aussi, famille Libota a invité Bango, Baba Zoba Kitiba Fandawana. Spécialement on a bengisi Bande Konanga ya Luzabakouk, Bino Pena Bozu Bakiti Bofandi na Bakiti à Libotso pour que tout le moyen, pour que Boluka moyen, Bozwa par na Bino par rapport à la vidéo Otozo Sala. J'en profite aussi encore une fois, Yakobenga, Bande Konanga Nyonso. Bande konanga nyonso o ya ba comédien ba maman na biso ba comédien ba papa na biso ya ba comédien bazwa pe bakiti na bango ba fanda parce que au-delà de tout bango pe bazali na part il y a responsabilité na bango par rapport à makambo nyonso ezo koleka na ba etando ike aujourd'hui je trouve mal que bande komisusu ba banda ko bima na ba etando ike pour insulter bande konabiso ya ba comédien o bakendaki Lubumbashi avec Maman Olive Lembe, maman Oyo bakendaki ko accompagner ndeko na bango maman, papa Oyo pe bakendaki ko accompagner ndeko na bango maman Olive Oyo azali na ba makanisi ya malamu Oyo aussi depuis un certain moment elle est en train de poser des actes responsables, des actes qui sauvent, des actes Oyo mokili mobimba ezo comme on en a mais aujourd'hui voir les gens passer à la télévision Oyo bazali na rage ko finga insulter maman Obakina, papa Obaki, et puis na la personne de maman Olive Lembe Kabila. En tout cas, c'est pas quelque chose de bien. Toye bien te nyonso otoko sala eko sepel sa batu nyonso te des apena bato yo ekoki ko sepel sa et apena bato yo ekoki ko sepelisa te alors et puis si muto pifoter pouvoir courage ou bien autonomie ya ko sala ko luka ko jouer ou bien ko toucher na ba personnalité ya bande komisusu te parce que tout un chacun de nous azali na ba limite par rapport ya ndeko oaza en face na ye kaka na micro o ya le code de bonne conduite. J'en profite pour nous souhaiter bon séjour na mboka ya Europe. Longtemps il a bino kombote na mboka ya Europe et pas ya maman nanga maman Jolie Kalunga bon séjour na yo na Europe maman surprise Nzambe azala na yo encore une fois maman présidente Fomak et qui n'est toujours liboso. Ce sont des femmes comme ça, ce sont des mamans comme ça, ce sont des actes comme ça que nous voulons voir tout autour. Il y a maman Nabiso, il y a des comédiennes, tout autour il y a bande Konabiso, il y a des artistes, tout autour il y a la communauté congolaise. Aujourd'hui, maman Kalunga, pour la moi parenthèse à Mokié, Azali, une fierté aussi
pour na ba maman ya théâtre azali une fierté aujourd'hui pour le monde. Il y a ba artiste ya mboka na biso, elle est en train de poser des actes très responsables et puis azo sala makambo oyo azo ganga te azo ko sala ngo mais azo poser ba makolo na ye azo poser ba actes. Vous sentez que les actes wana pe ezo pesa bambuma oyo esengeli ba bon séjour na yo na Europe. Mama Kalunga beaucoup zoyer en direct en duplex avec Tadi Ngalapa, ceux qui na joué si côté peut-être après quelques minutes na émission Oyo Kolanda na rezola bino Mama Kalunga une façon et toyeba akeko sala nini na Europe mosala nini akeko sala kuna eloko nini akeko luka na Europe objectif ya voyage na ye est-ce que pour na libela est-ce que akozonga en tout cas bokozwa pena temps ya kolanda ngo awa na Top Media Télévision parce que nous avons l'exclusivité ya makambo nyonso oyo sengeli avec Mama Kalunga. Nous sommes en contact avec elle depuis Namboka oyo azali kuna nzambe abatela ye oyo yake koluka na oyo yake kosala kuna et sa melaye par le nom glorifié de Jésus-Christ de Nazareth nzambe abatela yo. C'est le Congo qui gagne, c'est toutes les mamans ya théâtre ba gagné et c'est moko na bango oyo akomi ko poser ba acte responsable alors le Congo gagne, le théâtre congolais ezo gagné. Tokozongela bino sikona o etali Maman Silla et Maman Belle-Vie. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde en parle de comme sujet, il y a des émissions, sujet aussi, il y a des insultes aussi pour les autres. Mais moi, je me pose des questions souvent pour savoir qu'est-ce que les gens veulent. Les gens veulent quoi? Les gens balingi nini? Est-ce qu'il faut que Mabe et continuer, Mabe et vivre, que Mabe et zalakaka? Est-ce qu'il fallait que Maman Silla Bissaluna, Maman Belle-Vie bazala kaka en conflit? Est-ce qu'il faut que Maman Silla na Maman Belle-Vie bala kisaka na miso bato nyonso ete bazali na problème pour epesa ka bato misusu porte ya kosala bambongo na mitu na bango na ndenge ya mabe? Parce que nous savons tous que la communauté congolaise ezali communauté ya soni, il faut qu'on se le dise. Ezali communauté ya soni. Ezali communauté où les gens accompagnent le bêtise. Ezali communauté où que les gens encouragent le bêtise. Ezali communauté où que les gens sont accros. Bazali pena bazali accro na bêtise. Bazali accro na insulte. Bazali accro na n'importe quoi. Il fallait que babati kalaka na po na bango wana. Mais je veux nazolinga nazongela bino na mwasima pour vous dire que entre ces deux grandes dames, problème est à la rater. Il y a une année passée, si je ne m'abuse pas, il y a qui inauguration, si je ne m'abuse pas, il y a un restaurant ou quelque chose comme ça. Il y a Initiative Plus, où il y a Maman Olive Lembe Kabila. Si Nathan Onganazo Solo, Nabino, ceux qui réalisateurs, Tolo, Bado, l'engagement, Bako, Banoche, Langame, Mata, moi, ma vidéo, Miki, Maman Belvina, Maman Silla, Bazaki Plateau Moko. Bazaki Plateau Moko. Bazaki na scène, Bazo Sala Moussala na Bango. Bazo kosala musala na bango na ndenge esengeli. Il y a 8 mois passés, bazalaki pe na kinga kati lors ya inauguration ya restaurant wana. Mais pourquoi vous appelez Maman Belle-Vie hypocrite? Asali hypocrisie na ndenge nini na moyen nini? Na moyen nini na ndenge nini? Esengo na bino soué na bino ezalaka pe ezalaki kaka de voir ba maman oyo ba pesa na mboto ete ba lobana te po efongolela bino porte ba bêtise. Au juste le Congolais balingaka nini? Les Congolais, vous voulez quoi la communauté? Vous voulez toujours demeurer dans le bêtise. Regarde comment vous soutenez le bêtise. Et regarde comment Bokena Kotonda na ba live où ezali ya bêtise. Oyo à la fin de la journée bo tiraka leçon ata moko te ce que ezali ya mafinga te yepena fingie makasi yepena alobeli makasi. Mais vous oubliez tout ça que ezoko bakisa ata eloko moko te na ba panier na bino na ba avenir na bana na bino na ba vie na bino ba maman na nga na ba papa na nga et beaucoup plus le maman. Na 5 ans ya Maman Belle-Vie Kondi. 5 ans ya Belle-Vie Télévision. Na existence na yango. Mais Maman Belle-Vie Kondi avait cité les noms de Maman Silla comme ça na monoko na ye. Parmi batu oyo ba sala ba participa na Belle-Vie. Na Belle-Vie Télévision. Atangi kombo ya Maman Silla Bissalu.
bofinga qui est awa hypocrite, bofinga qui est awa makambo ebele, mais elle a cité son nom. Il fallait azala ndenge nini. Il faut asala makambo ngo ndenge nini. Il faut apposer ba acte ngo ndenge nini. Vous cherchez quoi exactement dans la vie de cette femme? Vous cherchez quoi exactement dans la tête de cette femme? Alak Sabino ndenge nini ke azala kanaye na problème na mama Silate. Parce qu'il y a beaucoup de personnes après kotanga maman Belvi comme ya maman Sila et belé pena baloba ke ceux qui yozo zela maman Sila atanga comme on yo au Sambwe. Pendant qu'il y a des vidéos qui circulent, ceux qui botaline na ba émission et belé, il y a des vidéos qui circulent au maman Sila yeme et yemoko est en train de reconnaître maman Belvi et oyo yemoko abenga kaye Belvi azalaka parrain marraine ya chaîne naie biso nyonso toyebi que ça veut dire parrain, que ça veut dire coparrainé, que ça veut dire marraine, que ça veut dire lorsque moto azol ba ke parrain ya chaîne nanga ezalaka tadi elingi kolobani. Pourquoi vous ne voulez pas supporter la vérité oyo ezobima defona minoko ya bino moko? Pourquoi vous voulez supporter yangote les abakou? Moi votre frère n'a pas de problème na binote. Moi votre frère n'a pas de problème ni na maman Sila. Moi votre frère n'a pas de problème ni na mutu mon côté parce que depuis que je suis tadi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais insulté une personne, je n'ai jamais koluka koko dans la vie privée ya mutna qui est au-delà. La chose où je ne ferai jamais na vie nangai ya ko ya na télévision na lali pena boina la muki na la t-shirt nanga enzulu kande bozo finga ngo wana pour venir insulter une personne. Jamais je le ferai pas. Je le ferai pas. Je le ferai pas. En tout cas, na kibo mutunyo sonaza nangonga tadingala pana kotikala kosala yangote. Je sais que pour les autres, c'est très facile. C'est très facile pour les autres de passer insulté. Les théâtres aujourd'hui, ils ont avancé. Le théâtre n'avance plus. Le théâtre n'a plus sa place dans la culture. Pourquoi? To côté ici anti-valeur trop. Tozo aider misala ya ba mama na biso te. Tozo ça la promotion ya biloko bango bazoko sala te. Nous sommes là justement derrière les anti-valeurs parce que toyebiete tolia kana sima ko finga wana tolia kana sima ba kombo na bango tokena ko sala kijale lo na biso poto luka ba moyen de vivre quelque chose oyo et ekotombo la culture ya mboka na biso te ekotombo la société ya mboka na biso te et ko faire avancer les artistes et comédiens te. Preuve na Congo ba industrie cinématographique ezalaka te. Aujourd'hui, dans le Congo, il n'y a que 3 personnes qui ont la fierté, au lelopé, bazo kosala makambu o et ezokomona na ekomi lokola ba référence na théâtre. Bazali misat. Et puis ba maman. Il y a liboso na moni maman Belvi Kondi, maman 200K. Oyo azoko sala fierté ya mosala ya théâtre à travers société nae Belart. Ba vie a batu ezoko changer, azo pesa batu ba vie. Azo pesa batu ba vie. Azo apporter un plus na jeunesse. Nous voyons aussi maman Dinana. Une grande dame, Oyo Azoko posé des actes très responsables, mais Yewana, elle évolue. Avec ses efforts, Yamoussala Naye, aujourd'hui, a commis parmi Batou, Ope Bazoko Pe sa Batou vie. Tozo comme on appelle maman, si la Bissalou, Bekam, Pombasen. À travers ses efforts, bazo kopé sa pe ba jeune misusu vie bazo évoluer bazo ko sala makambo nyonso esengeli
Et ça fait la fierté ya mboka na biso. Ça fait la fierté ya secteur wana. Parce que il faut qu'on se le dise, depuis un certain moment, secteur, il y a des comédiens, il y a théâtre, qui montent, qui trop négligé. Trop négligé, trop chosifié. Mais aujourd'hui, quand même, na bandeko oyo à travers ba acte bazo ko poser à travers ba misala na bango bazo ko sala ezo mema eloko moko boya bien ezo ko pesa image moko boya. Alors restons derrière image o bango bazo pesa biso to accompagner bango ba vie privée na bango etala nango biso te. Les abakou, pourquoi bino bofinga kakak? Pourquoi bino bofinga kakak? Moi, je l'ai toujours dit, hein, les Abakouk et les Chinois, bazali batu moko. Baza batu mitema mabe. Bazali batu ya mitema mabe impossible. Batu nyonso bango baba soutenaka. Soki okei, babenga bango, oleki bango, ozali number 1, oleki bango. Mais so ok, na ba chaîne na bango, o komona keno batu o ba prétenda kozala ba numéro ya yambo, ba numéro 1. Mais en soi, bango bazala bongo te. Même en termes, il y a ba abonné na loba kiango mikolodo utaki koleka. Ah, même en termes, il y a ba abonné. Vous qui prétendez être boza populaire, bozali na population nyonso ya mokili. Bolinga mama sila te, bo profitaka juste na sima ya mama fil ya mama sila po bo bénéficier na kombo na ye, bo sala ka ba émission bo finga ka batu bo multiplier ka makambu pona koluka na sima na yango bo vivaka. Mais bolinga ye te soki bolinga ka pena mama sila akoki ko bano sala ba vue oyo ye azo sala ana te, akoki ko zala na moins des abonnés que maman Bellevue. Maman Belleville na Talango a commis na 200 et quelques mille abonnés, tandis que Maman Sila jusque-là, elle n'a que 167 000 abonnés seulement. Na lobité que deux amours qui ils est belé. Mais par rapport il y a ndenge bino boye la kawana. C'est pareil avec les Chinois, ceux qui est pas Yamami Nabango. Vous verrez qu'il n'y a pas grande chose. C'est quoi bolinga kabango na ndenge nini? Bolinga kabango na ndenge nini? Parce que moi je peux dire donc aujourd'hui j'encourage famille Libota parce que famille Libota en tout cas balanda lokolo ya mama na bango. Kimia makelele mokie mosala ebele et puis bazo continuer à poser des actes très responsables. Na utaki kotala do dernièrement quand on a filmé oyo na utotala le tempête, hein, ceux qui tempêtent de film ya mama nanga Sila Bisalou pour vous dire que na kenapena otala bokene même en termes ya ba vue na lien familial beaucoup comparer yango te comparaison ezalité c'est que en quoi bino bozo komibenga que nous sommes des grands toleki bango baleka mutu na maloba te même ba musicien ba yembia wa musala eleka maloba ne belé. Il faut que Moussala et les Kamalobana et belé. Il faut que ba obino bozo ko poser le kola ba acte ba fruit nango e monanaka à travers bilembo o ezali ba chaîne wana. Mama dina na kutu moyena che na makambo mama batu azane donc innocente ezate. Sarah Massiala, je te salue là où vous êtes madame. Je vous salue. Nzambe azala na bino Sarah Massiala. Où allons-nous? Où allons-nous? Le théâtre est comique au Koufa. Le théâtre est comique au Koufa. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu beaucoup d'appels et puis nous allons continuer à recevoir les appels. Et souvent, ce sont les insultes. Ma chère, mes frères, beaucoup plus Bandegonanga Bassi. Quand vous m'insultez, Bogozouani. Parce que moi, quand je viens comme ça, nana natikala nanga ofinga motute. Yango na utaki oloba. Mayele oyo boza nango pona ko finga ka batu wana. Soki bozu kaka mayele wana boza nango pona ofinga bochango kaka na ndenge ya kosala musala. En tout cas vous allez aider Mama Sila ya ko avancer, ya ko faire plus que oye azoko sala. Mayele obino boza nango pona ko luka moyen ya ko multiplier ba faux compte ba biloko oyo ekoki ko nuire na ba santé na ba vie ya batu. Bozwa ngo bochango nanu na musala pour faire avancer notre maman Sila.
au lieu d'insulter. Je ne viendrai ici jamais Koko Takana même Molongwana ke Batunyoso. Jamais. Nana Sala qui j'allais loter de pas moi. Jamais, en aucun jour. Et je ne ferai jamais ça aussi. Mais où allons-nous dans la salité na Bosotobo? J'ai suivi des émissions de personnes qui insultent. Le groupe y a des comédiens Oyo Banaki Kobina. Oyo bazalaki na ambiance à partir de Lubumbashi. Pourquoi nous voulons politiser makambo nyonso? Pourquoi nous pouvons politiser nyonso? Pourquoi nous voulons limiter esengo ya tout un chacun? Pendant que mutu nyonso aza libre. Pendant que mutu nyonso azali libre ya kozala makambo oyo ye alingi, c'est ça la démocratie. Pourquoi aujourd'hui Batu balingi il faut basala kaka oyo azo kanisa wana do il fait ça le makandenge ye azo kokanisa? Non. Naba obozo finga wana na kati, mes frères et sœurs, la communauté a somi. Il y a des mamans qui sont là-bas, il y a des papas qui sont là-bas et bango nyonso baza conscient. Ezala ba maman, ezala ba papa, ba conscient. Baza conscient. Mes frères, des fois en tout cas mboko yo ekomi kobanga, ekomo bangisa. Mboko ekomo bangisa na makambo ebele en tout cas, ekomo bangisa biso na makambo ebele en tout cas. Et comment banque sabiso na makambo ebele boko finga lokola bato baza na ambiance na bango, bazo yemba na bango, basaleli sentiment na bango, basaleli vie na bango et concerné biso na nini poto ya ko sala ngo ba émission bobani ko finga bato, bobani ko finga bato. Quelle est cette personne là? Abandi ko sunga bandiko oyo ya ba comédien koleka do maman livre azate. Aujourd'hui nous sommes très heureux de voir que la première dame a la mutualité naie a pesa quelques artistes et comédiens ba carte pour na oetali makamna bango et ba santé. Ce sont des choses il faut to louer. Il faut to betelango maboko, ouais, c'est ça, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Maman Livaza, on a la première dame est là. Ceux qui moutou pe abimil sur le bité, ba comédienne na zo sa la babango bisika boni fo Valérie musala na bango et mon na même après bango balia kadombongo na bango. Où est le mal? Et pourquoi nous allons l'insulter? Pour quel intérêt? Pour na bénéfice nin? Pour to gagner nin, pour to zoanine. Loko soit mbongo et loko ezo boma bango mbongo, mais loko soit mbongo par rapport à quoi? Ce sont des artistes au bazo vivre kaka na musala na bango, bazo vivre kaka na musala na bango, babengi ye yaka sala musala na yo akia sala musala na ye eza pe na moi parti moko ya détente to silisi boulot to se détendre on danse. Où est le mal? Mes frères et sœurs, nous n'allons pas construire ces pays avec ce genre de choses. Nous n'allons pas construire ces pays avec les insultes. La construction d'une nation, l'élévation d'une nation, et banagana nous namitu ya batu. Et les arts nakata mitu na biso, to komi ko poser ba acte mobo irresponsable, et komi ko sunga batu, et komi ko lakisa même bano ya biso, même balekyo ya biso, et bazo ya bazo landa lignée wana, ezo ko apporter quelque chose de bien. Pourquoi aujourd'hui vous voulez trouver les diables partout? Qui partout. Est-ce que na makambo nyonso maman livre salaka makambo ya malamu ezate? En tout cas, loin de penser que je fais cette émission pour nous luka moyen ba benganga pas maman livre ou bien pas benganga et pas maman Denise ou bien pas maman Sila ou bien pas maman Bellevie ou bien pas maman Dinana, non. Je fais mon travail na tikali awa place naza na katikati kande na mesana kosala. S'il faut qu'on critique, non critiquer. Et pour nous critiquer, je le ferai jusqu'à la mort. Mais insulte na tikala okotate ata seconde moko. Aujourd'hui, le débat est comme gozonga na théâtre.
est-ce que beaucoup peut ça merci na ba belle vie candidate débat pendant na théâtre et comme kozonga beaucoup peut ça merci na ba belle vie candidate débat pendant et comme kozonga lelo que no batmo boy ba fandi bazolobela ba comédien beaucoup peut ça fait merci